au sala boyena boy parce que kuna ba quartier ezate oh ba rumbu ba commune ni ezalaka nango te soki bozongi bozolamba na koni ta milingana nuana miso komi rouge mais donc ta ya kokende même ata osakana baninga ezate peut-être maman Ndibino bokende boluka mai boki bozwi mai bozongi yango nga penza po boluka matière nanga ezalaka nango te matière nanga nde zéro. On les a réponse ya GG donc nyoso wana ozoya nango eza nango lokuta. GG na la Chine soki eza na place oyo mibali ba imiliaka basi ezalaka na la Chine. Kakuna. Soki na se rappeler la vidéo oyo je crois bato tobosa nanga mbang. Ceux qui vont se rappeler, n'habitez pas tout par se rappeler dans la vidéo oyo, beaucoup de gens va commenter. La police, j'encule la police, j'encule ta mère, j'encule toi-même pour que ça t'énerve bien. Ça m'énerve pas. Voilà. Je me énerve. Je t'ai dit, tu me fais parce que c'est ce que tu as fait. Je ne te donne pas mon argent. Tu veux mon argent d'argent. Voilà. Il n'y a rien, je ne te donne pas l'argent. Je n'ai rien, donc tu as pris mon fait d'accord. Tu peux passer avec le passeport, tu as fait les trucs. Sale bébé. Tu vois, moi je les aurais quoi. Boyo qui n'est que ce film à mobile naïe. Pédoula. Effectivement, mobali a GG azalaka pédoula. Parce que pédoula wana azalo kola misuma vondo. Donc ako bimana basi abimi pena mibali. Mais yesiko yazala côté ki bo mwasi. Donc yende mwasi mobali na ye babeta ka ema magoda. Siko mobali wana azalaki na besoin abota ka mwana moko nani Patrick Bekanga omoni bato oyo bazo raisonner. Alors on ne sait jamais. Lobi nanga na okiko bela na okiko sala boy na boy. Il faut nazala na ezala makambo mususu o esengaka makila na yo e ya ko défendre yo. Yango mutu wana lobaki ke ye il faut abota ta mwana moko. Preuve na yango tango GG ayeko comprendre ke mobali wana ba to koloba ke libala GG kufaki pona Mbolina bokosaka wana penza na côté la eza pona été eza pona barando te tant GG ayeko comprendre que mobali na ye aza bato wazo komelanga mo crime akimanga za criminel te criminel eza Elvis et puis nazo na ba preuve nazo la sabino ke Elvis aza criminel voice ya bien il faut ezala mwasi ya lo ba soit sentir mwasi d'accord nga nazo la sabino eloke Elvis nde mo crime akimanga te mobali ya GG aza pedo zela na zongi sango. Sale bébé. Tu vois, moi je les aurais quoi. T'as quoi? Imbécile. Tu vois quoi? Je t'encule. Je t'ai dit. Calme-toi avec moi. J'espère Boyoki. Yé moko maman za ko confirmer les biso ki mobali na yaza edula. Donc yende abimaka na ba pedula. Siko GG. Tango zoya koloba ozo ko selanga makambo. Neti nga na saloni. Nga yandi na saloni. Donc yonde nyo bima déjà na pedula zo kanisake na mutu na mibali nyoso bazaka ba pedula. Non? Nga na pedula. Te yo moko prévenir olala déjà na pedula ati ope zemi oboti. Obakisi pe Elvino aza pedula. Makambo a faire gagner eza boy. Bilombe baki ko senga pardon. Bilombe baki ko senga pardon. Mbolina na mobali na ye. En fait, c'est là.
Fergani azana leki nae batubaebi Rigen, je crois si c'est Al-Qaïda, azana groupe moko boezaka na Paris wa benga bango soki Al-Qaïda, soki Al-Qaïda. Azana leki nae, azana groupe wana. Siko esala ki e pasi tango yoki basali ya na ye makambo wana ba yige ba nini ba bandi ko kanela nani sukubidu na bino to benga nde era benga kai sukubidu. Tango bakane balobi ye il faut kaka do bako beta e penza bako lakise penza parce que wana eza groupe moko boya bato mitu penza barata ki na restaurant azaki na mwasi na ye wana soki likango soki nani bakima tango bakima bamoni siko makambo ekomi sérieux soko bidu avandi wana azali susu na kimia te balobi te il faut to kende kobwaka ngunda. Il faut aussi pardon, choix exact. Ou ezana biloko msusu avant aussi lisango il faut senga ka pardon. Tango balobi bongo. Bango siko bazalaki obligé bakende okutana na vie moko boye kombo na yesu ki lizarazu mavangu soki bino boyebiye na ebité. Bake kuna mabole na mobali na ye bake ko senga pardon, bake ko lela. Bazui nani basket bazui parfum bazui soki na kepi bake kozongisa kuna balobi basengela bango pardon babengi pe fego na telefone ba expliquer ye fego alobi choix ezate tozaka famille atieli bango na si Elvin omoni siko vi okomi nango okutani na mwasi moko boye naki mobali na yo ezosila. Bon, des choses à la mobile parce que mobile a continué à tourner en plein live à lobby. Nani Elvis Sango ateka ka string. O abanda ko yoka kombo na yo trop na minokoka ya bana basi. Koto Elvis ya lobaki koto ya lobaki siko mobile a continué à kanisa ke yo teka ka string boyoka ki. Mobile ya numéro 1. Côté mususu ba traiter ke ateka ka string ya bana basi c'est pourquoi ya zalaka trop na makambo bana basi. Ce qui boké bo Elvis ya lobaki. Ce qui boké songi numéro 00. Ayebi ko sala live ko lekanga moko soki ye na live kuna zoloba yo tango finga kinga sida est-ce que ngala yaki ko se justifier na tikaki ezala bongo kongo sa wana boy ndiye mobali ya numéro 1 na bino ko tulo ezaka pasi est-ce que penza numéro 1 ko bima na donc mobali penza lokola Elvis soki ezako tulate zani numéro 1 soi-disant ay ko bima na mobali lokola Elvis mama il faut lukata papa moko boya koko penza auto koyeba kana biso teme to mona ka soi-disant obota ka bana na yo to juste ka boye mwana to papa wana pe akoyoka pe soni place ya ozala ba ba papa na soit o mari moko boye asenta ka yo kaka bobota ka mais sans moko ayeba ezala bongo ti mais ce qui est commis déjà ko bimana moto ya teka ka ba string je suis désolé biso okoya kokosa biso te okoya kokosa biso te ngana linganga kokosa te omoni commentaire oyo botanga makambo bakomi kuna wana eza na page ya mobile ya numéro 1 tango bakomi bongo ye a aimé tango a liké ezwi ba problème bazwi yango mbala moko bakie kotia yango na bapage oyo batiaki moluba delix mpe azwi akie kotia kote na ye azotuna Elvis oza clair te il faut oloba pourquoi yango bomoni madame ya ye lelo alobi ke aye kozongisela biso eloko mosusu ozosala yango or ke koya kohumilie yo sans le savoir otia yango kaka o boyoka nde babande kowanga nanga epa mobali sikoyo numéro 1 tango za un problème ya love mibali bazo wanga na yo mobali déjà avant tous les problèmes basi ya poto nini kaka mobali ake ko solana mwasi na ye mususu aya yo kutolingi obala ka nani karin boy na boy alobi ngai est-ce que ngana ko bala ye na ke na ye wapi boy na boy mobali aye lisusu yo za na ba preuve ke ba wanga na kayo bazo kwa simeo te po CV na yo za mabe o lala na ba edingwe mobali wana ye lisusu opanzi makolo
Oh, alatisa maman nanga super. Donc ça kufaka pour na super. Et puis depuis quand numéro 1 qui koya se justifier na réseaux sociaux. Ami d'Achati. Asala ka soki boyé ou bien soki moko boyo kanga bisaka kei mariage abimisi bombo kolekana yo moko abimisi na nambo muto koleka na mbongo na pouvoir na tout justification za la kati avant d'aka kimia. Oya ami d'amona ki na ndako ya JB Mpiana ngana bino to ebité. A garder bandi na ye na point na ye azo sala vie na ye to monika boye pan ami da ye bakutani wapi na mariage ya mwana na bango nde ba numéro 1 bango wana première fois ngana mona na vie na star ya sans papier quand la communauté na biso nde ba star wana bazalaka Saratola ex grande sœur atana tuka yo trop tika na komisa yo kaka po biso to baluka na biso kaka Saratola aboya ki na ko bwaka ngunda et surtout tango makambo ebandi atobwaka Saratola lobaka déjà le bien influencer za bwaka ngunda te lo biso nyoso ndenge toza ne to bwaka déjà bangunda sike toza na biso kaka lipapa siko lipapa ngo vomi o bwaka ngunda soki esimbi okomi déjà na valeur wana parce que oza na document neti lelo na sepela ki manuela kitoko azaka boye na passeport rouge ya balusi boye passeport rouge ya balu do ye penza na aéroport ya Amsterdam wana kota qu'on dirait taxi eza plein de vieux azu vol akei bastard bango wana abo mona ka Saratola ayaka na ye azongi pona nini pona koboya humiliation peut-être okiko boka ngunda soki esimbi te mabe Ozana droit ya ko se justifier te na réseaux sociaux et puis ozotia ba voice moko boye o ezola kisake yo ozana niveau te mibali bazokoka kwasime yo te même côté en banda bazo wanga na yo or que mobali soki côté ya mwasi mususu tala ka façon evi azo supplier mama ya mwana na ye ya côté kuna po akende ko visiter mwana na ye mais yo ti lelo yo numéro 1 olela kawa mwana oyo papa na ya yebi ata pris ya pampers pe papa na sa donc soit disant wota mwana si réellement zalaka mwana evi comment koki ko sondolo na mwana ke ndenge na yo ki voice wana evi azana souci ya bana evi azo supplier mwasi na ye na ya kotala mwana mais ya yo 12 bayaka te bakima akanga bisaka atikeli oka bilamba na ndako ekomi yo soki na lingi na teki mama yo bimaki na mariage ya Yamaga soit disons ekoteka bilamba biso toyebaki ke bilamba déjà babafana basombelaki mibali na bango mboka revue na sombelaki mobali na ye po ndenge eza wana yo ato oteki nyei mboka revue na osomba aolesa mobali na ye po okanga bango na nzungu c'est normal po domina déjà bango yango mission na ngana la Chine ezalaki nini il faut na longola dans no pembeni na yo parce que na yo moko place ozana mutema na blague à part o perdre mutu moko yo moko za sir na mutema talaka mutu abimisaka bilongi ya batu nyoso danono abimisaka na bilongi ya batu tala ndenge ya kokani na président ya nani ya ngambo kuna danono yeso ki alingi asala elongi ya mutu abimisi yango Karine Mokonzi blague à part o perdre mutu moko boyo azalaki puissance de fait na la Chine tala donc rando ezokende na niveau moko boye leki na place avion ekomaka donc a dépasser ba limite na ye moko Fati Beto place ya ozala soki ekomika rando ya ba président aobenga ka danono alobi bete eloko toleka danono soki aye lelo alobi lelo na kozala sumino soki sumino aye danono aye na photo abimi GG Mobimba naba suki na ye wana po bino bofinga bato ba periki soki ekuba soki nini ba concert soki banani mais bino moko na groupe na bino ba periki ya malongi ezalate na kindumba nyoso GG salaka tangu danono aye GG danono pe mwasi ya libomo pla ye pe alati banani wana ati ma peke Paulette aye GG Mobimba na yo moko place oza oyebike na la Chine et kenda mama na ngana si amabele au perdre puissance d'effet interdemande yango na la Chine ba osepelaka na nzite yango ngai penza na front boye na ye pomitema na bino ezo senyekaka telaka bozaki na mukala moko boyaza na 1,300,000 abonnés mama na bango ata 500 apamba za na ngote mukala sala karando international
tika nano ya GG atinga maka pays moko pays na biso côté na bango rando ezalaka te kati ata na Angola wa rando ezate dano na dépassaka ba limite a bendi Rwanda a besi bango bakwei Braza baebo ya touché président akwei ici na mai kuna baye mutu wana sikoyo yo bandai ko gérer sikoyo mutu moko boye auti soki wapi aye abotolio yo ba piki wana ozobwaka wana eza mike o soit disant bato moko boye baza soki na batache na maboko bautaki na ngona village boye na boye c'est faux yo moko za na batache soki osa yo fils ko yo muto botami soki soit disant na lingua la soki batale elongi na yo bana baganga GG yaka GG lelo na otielo The Voice après na kati nanga live nanga The Voice ka avant la tia The Voice zela ba The Voice on azotia eza ya batu na bango ba tete kende ko ipsa mama na bino avant de déclarer guerre na Andy au bino bo komisaka prince de la Chine mama na bino bo solo la bien tout na ye Andy azana nini omoni kande na beti déjà bino na bimisi famille mobimba ya bafana et puis soki naza babilo biso ya bafana nazo bimisa te parce que nazo kuta mona mwasi wana bon selon nga ndenge na bando solo na ye bafana za bien kimboka mais bafana conseil na kopesa yo za mwana pasteur au centre de la car et puis nous ce soki to solo na bafana ko kaka les princes na kotina na église na sala na boy na osala live soki na bimi église et puis soki ya bimi église aye ko finga azui bato atie na miniature bafana eza bien te omoni ka ndenge na bimi si famille na yo lelo kuna na Toronto parce que bafana mama wana ozomona za mama na ete za mwasi ya papa na bango siko mama wana zalaka na songi mama wana baliki elimbanyo so sala kuna na Toronto afuta kate mama wana siko na minito ekomi guerre entre bango na bafana lingaki asala bo remarquer ki jour wana tangu na bimisi nanu wana wana zanga te suka ye tangu to bimisi famille mobimba zanga siko esali nini na ba héritier bato bovanda ki na bango na ba proche na bino tout bofinga na bovanda ki na bango ata mutu moko te atikala ko bimisela bino elongi ya bafana za ki sir na ye moko abanda pe ko lobango héritier yo lobi olingaki to kutana po kende pa na ndako ya mami obongisa porte est-ce que nani alingaki a PC chance po bakanga photo ata na musika nga photo na ngai ko bimate ngai yandi na bimisi famille mobimba ye akoki mate ye il faut ya rando po bino moko bolobaki ke boko ya rando mami na bino atindi bino mami na bino il faut ya rando ata lelo te ata lobité jour akobota ngana ozala kaka Manuela déjà na solo la kinae na tindeli adresse nanga atindeli nga coffre fort ezo ya déjà donc place na kobomba ba téléphone pour matière et bungate siko matière wana ekozala kaka kuna les jours okobota soki oye na ye na attaquer yo nga penza na zao nga na koya et puis tango na koya ko attaquer yo na attaquer famille mobali na attaquer famille donc ba proche na yo nyoso il faut na bimisa ba famille na bango tout bino pe bokundula mama na nga na se mabele botie na miniature bokundula pe papa na nga boluka pe ba famille na nga bosala boye na boye botie na miniature botie ya ba famille akolokota na nzela te ba famille penza bomoni pe ndenge nga na yaki na bafana na ye na ba photo na ye moko za katikati boye na boye nga pe boye nga ba photo ya ndenge wana ketala bana na ye bazana bana na ye tala mama na bango photo ye na mama na bango tala papa na bango fo boye nango deuxième ezate pardon botika nga bakamba zemi ba uti ko publier kuna ezaki nzungu moko boye batie zo mondele je salue la présence des zo mondele GG alobi boy na live na elelo alobi Josiane ce que mekika ko soutenir Andy na koya ko finga yo donc GG azo intimider Josiane lelo na live na ye tout na batu na ba commentaire ba ebisa Josiane mundele mwana matete yango bazana adresse na lopango ya koyiba te lokola ya mobali ya nani ya mbolina ya bango moko yo GG fio uti braza olekani mungwa osia ko pese timaton olobi ke ce que mekika ko soutenir Andy na koya azo soutenir nga yango mona ki na boaka ki okabasele na live na elobi parce que ngam to no gérer live on a droit au matakuna te live on eza ba chinois te
nga na Hiroshima kande toza ba modo kuna nga kaka na Hiroshima et puis nga mtu na bloquer ki batu na bino la Chine kuna nga na muswahili nga soki to bebani na ke libela kozela kutu teke un jour to réparer non même batu nga na senga ki pardon ngai na senga ki pardon po batu ba kotela nga te c'est faux o bokomi ko sala nga ba live o kutu po batu ba kotela ye non bokotela nga ndeni soki nga moko na force na lembi te soki na moni ke na lembi na désactiver compte na nga na ki na bungi boye binda kuna nga te bwana adresse na nga te bokulinga nga bozonga te nga sikonde na kubunga kate awa na TikTok po eza application ya nani ya chinois na boy nde na zala na ba abonné ebele ya buzoba ya kofinga ba mama o basali nga eloko te wana nde na boy na lingi na publier photo na nga soit vidéo na nga 10 personnes ba commenter 30 personnes ba aimer mais nazala nga kimia na bazotia nga na miniature qui andi ya fingi ya sali boy na boye kimia ngwana na lingi soki boloba lobi andi asili na asili penza na ndimi nazo asime yango nazala nga na pédicure nazala nga na kimia po mutu nyonso ya kuta na kana mwana mwasi wana ata na musika même ata na téléphone vie na ebebaka réputation ya dano mo baby po azala ki pembeni ya carré bana wana soki bakomi bandumba lelo ba Angelica banani po batika déjà ki ndumba banda na Pointe Noire bae awa baluki ata mwa mindele ba pedula babali bango mais ezo simbaka atepo baza okuna ba caméra de surveillance eza et contrôle ka batutu ndenge baza ona soki okeka oprêter ces mots lobi okomi komi benga chinois okomi déjà sous contrôle na bango soki oki ndenge mboka wana gangela batu agangela ka batu ba mama mibimba ya bazoba baza na ka musala ka kota kote mboka zo ganga zo tala siko mutu ngo zo gangela batu ayebi même ata valeur ya mutu te po abota te na vie na ye mobimba po avayo gangela mutu il faut obimisana no mwana na mokili obandina no kokanga na ndako na yo be mofinga Tribichou ke Tribichou soit disable na boy Tribichou azo asime kutu mundele na ye aza penza mwasi ya mundele ayaka pena mobali na ya tie pan et puis Tribichou à chaque fois ce qui a au sala ba live na ye boko kaka bana donc bana na ye bazaka wana ko ka sala boy bana ndako bana baza et bana kaka ki place wana bana baza même bafana ceux qui voient la téléphone aux kaka bana même en plein live bozo kabana mais mboka revue nos na mapasa oyo eza ba invisible ngande akosanga lokola ceux qui amona nga jouer na ye okomona mon bébé yokanga pe kuna mama ma chérie ndenge kitoko merci beaucoup ndenge zaboye nazana nzela na ke ko récupérer ba leki no pa koko na bango na yoka kaka na aller à ke ko récupérer na retour fille capable je te salue ma sœur na retour abenga ngate po il faut na retour pe obengi ngolo biata bande kuno bangoyo na yo kata ba voix na musika à chaque fois ce qui a zokende kaka abengi nga na zokende pa bokilo na ke ko récupérer bana soki na zongi kutu nde zaboye kaka na aller donc il a ezala kaka aller sans retour GG olobio kutu ndenge zaboye dano non afinga kisule ona yo oui sula ya congolais ata kutu soki za congolais ya Brazzaville banana asengi pardon mabeza asengi pardon quand ndenge mbolina asengi pardon kuna dano no kutu bien amanka ki respect na live aye ko senga bisu pardon na live sula limbisie fali pupa alimbisie alobia tantine abana atina inasi quand ndenge mbolina pelelo akie ko senga pe pardon kuna kasi yake ndaka bongoti mabeza wapi mabeza te mbolina yo il faut fingi sa famille mobimba na ba connaissance ya ba elvino il faut ba fingama o yo nde mutema na yo kokita bota la compte wana bosala ba capture ya compte wana bomoni yango compte wana nde compte mobile wana bomoni wana nde mobile ya Eve Nkoi oya komi Eve Nkoi Francisca wana soki Francisca soki nani nde mobile na ye oyo bazalaki babeti magoda mobile mbala moko AVC Eve Nkoi yo ndenge oza wana mwana na ona le boso aboti déjà bana mibale na Brazza mais ozolinga kaka ozonga bébé po bozalaka pembeni ya Karine akomi mama na bino po bozo diembela visibilité ozana combien d'abonnés banda oya na réseaux sociaux ozana combien d'abonnés
mobali yewana mobali na yewana mobali ya bato tellement ki akutani na famille moko boya malédiction apika crise ya AVC ti lelo akomika kosumba ka place aza kosumba ka place aza famille ya malédiction famille ya bizengi mama bibi j'étais sali bon bébé samedi mo bato ti wapi bino moko déjà boza sous malédiction ndenge boza wana pona ki moyibi ya papa na bino héritage yo bino bozwi papa na bino ayibaka lopango ndeko na ye bino pe bo baby civi ya bato ebele tala ndenge oza na diabète epa na bino malongi eza te moto malongi aza te baya na bino bazokufa toke boye soki ildenkoyo wana soki elda oyo akufaka na Congo wana mobali na ye akufaki na Afrique du Sud soki oyeki histoire wana nakoya nango nautika bango te bino penza il faut na bimisa makambo na bino nyonso soki bolingi ka botika la pembeni ya Karine bokozalaka na kimia te na vie na bino mobimba nga nautika bino te vie na bino mobimba yo ozofinga ba mwana mwasi yo bino penza bino kizengi oyo soki bosi rappeler na ye kombo na ye Colette Nzinga oyo azaka ndumba moko boya zalaka na Suisse awa j'espère bana Suisse soki boza boye biye Colette Nzinga oyo tale longi ya mutu boye bieti Colette Nzinga lobi basololi appel azotonga nga kuna epa mabole Colette yo ke kotonga nga kuna yo moko na ndumba Colette yo penzo kotonga nga penzi epa mabole Colette boze la skona expliquer bino Colette aza nani Colette aza nakala azalaki soi-disant pour bango bazalaka bayaya bato nyonso soki bo se rappeler jour moko boye tozalaki na live ya mabole ngai danono misuma vondo Patrick tozalaki lisula nani soki na nani boye na mboka tozalaki kuna tomonika mboka ye mbangu mami shubidu abengi nga alobi tantine Colette alingi aya awa ana likambo ya koyebisa yo eza likambo ya famille batutu bokitana likambo ya famille eye na live ya bachinois kosala nini tokiti oyo soki eza na likambo ya famille benga mwasi na bino na telefone Colette aye omoni naza na États-Unis pour le moment naye kobeta tort d'ici là makozonga oza mwasi ya zemi il faut omelaka mai Colette bembe na yo nani yebi soki Karine ya na zemi mwasi penza ya zemi akovanda penza ndenge ya vanda kawana abandi live asali 4h 5h na live sans komelata mai à part kopente kaka arieta azotuna qui fait ça c'est qui c'est toi mami non c'est pas moi nikizakaka mwasi ya zemi nini ya kovanda 4h 5h sans amelata mai mwasi ya zemi ba mama obino bobotaka mwasi ya zemi azana makasi tango mobali na ye bakie koyiba bakoti voiture bato ba parquer bakoti kuna na kati mobali azoyiba 7000 € ezalaki kuna ye azotala ka miso ekeka na basket po ya alata ka basket po ye le motema ezate miso ekeka na parfait po ya za solo il faut garder ka parfait mobali ya yibi mbongo ye ake koyiba ka parfait na basket mwasi ya zemi et puis aye salaki kaboy ndezalaki soni numéro 1 ayibi parfait ya bato parfait wana ekozala pe ya kisi bino moko bolobiki mutu wana atambolaka déjà pembeni ya fali eza pe la bato misusu nazopesa exemple nalobi te azala kisi boke ndo changer makambo kuna tabo changer moi je m'en fous eza na bato misusu po apusa na pembeni ya ba musicien peut-être alukango na kisi bazali peut-être kisi wana eza na mafuta peut-être kisi wana eza na parfait yo tango monika parfait soki asa 50 € salokitaka 220 200 € soki 200 salokitaka nakomika solo ya fali après soki ozongi na ndako ale okufi bamimi yo na morgue pona parfait lokoso ki moyibi papa bokilo moyibi mobali moyibi mwasi moyibi bokobota mwana ngo mwana invisible moyibi bomatselinga mutu pwana kita na matsa batunga na ebite mi yibi na ba yibi famille mobimba sala kitaka zera mekana azima kolombaso atie na basket ya bato
Pourquoi? Pour nini? Colette Nzinga aza ndumba moko boye, aza mwana matete, aza ndeko Elvis te. Bazaka bana quartier moko, quand ndenge ezalaka batu nyonso bakomi na besoin ya visibilité, ye pe ayeko diembela. Tangu mabole azalaki na nani na kombo na nani? Ma fils Evi. Colette Nzinga azalaki grande sœur ya Evi. Mwasi ya Evi oyo Solange o bazalaka na ekuna soki na o bazalaki na soki na nani na Suisse. Mwasi wana nde boyoka kike a trompaka Feli na nani ye Evi na nani na Papi Mboma. Ye moko Colette Nzinga ye pe baswana kana Solange pona Papi Mboma. Papi Mboma azalaki mobali ya Solange, Papi Mboma azape mobali ya nani ya Colette Nzinga. Tantine Henrietta, soit disant Tantine. Bozoka. Colette Nzinga. Mobile yendenge zawana. Afuta ki billet na ye. Azui taxi. Afuti 650 francs Suisse. Ake kolanda kofi. Azui taxi na Genève non. Na ville ya Suisse ezanini. Lausanne. Ake kolanda kofi na nani. Capitale zela nani ville moko ezala pembeni ya Berne kombo nango nini boko milanga na nasi eza ville moko boza eza so capitale so eza nini azaki penza na Lausanne. I just shook him out in the hallway. Boso matselanga batu pona nini Nzambe. Zurich soki Zurich wana voilà. Afuti taxi na ye moko 650 francs. Ake mbangu pona nini? Ake ndiko beta magoda na kofi. Tango bakomi kuna ya kanisa ke kofi a ozongisela ye. Kofi a zongisela te. Kofi contre zalaki ba beta magoda, mais tango bakomi kuna kotia kofi a kotie nde na toilette. Apesi eka abo fiba, a fibo ba yibie makolo azongi. Mutu bino bozo griffele bino o mutu ya malonga iye wana. Na habité so ina ngazo matsaba. Tu na habité peut-être eza erreur kaka bazo matsaba ngo peut-être. Hein? Colette Nzinga wana. Moyibi. Azana adresse te. Batu bafuta la venda ko eza leta ka ndenge ezalaka lokola na France awa ke kaf ndezo futela enda. Awa kutu ezalaka ke yo zana ndambu kaf pe bazo bimse yesi koyo leta nde afutela ka nyonso po ya sala kate. Ka lokuta na munoko azokosa batu soit dizaki ya bimagana Moïse Katumbi. Ayeba na Moïse Katumbi te mais azokosa batu ke azali kango ya Moïse Katumbi. Colette Nzinga wana moyibi banyongo afuta kate. Ndenge azawana banda kwa futa kate soki balongole na ndako azinda kumsusu soki amoni ki alingia kende Congo okomona azui batu atiki bango na ndako po bafuta ka parce que ndako ekoya te mais soki abimili banda lokuta grande dame mais ayaki na live ambulina bakitisi biso na live tomoni kaka ya mati na yeko yebisa yo oza mwasi azemi il faut mela kamai il faut sala boyina boy yo ko benge na telefone te oyebiseke mela mai il faut oyaka libala oya matalana libala oya babokilo nyonso bazana besoin de visibilité po bateka bilamba na bango ya tombola il faut ba mataka na live ya ambulina. Pourquoi? Et puis place wana libala eza ba so keza aventure te ezani hein so keza aventure te ezanini libala penza oba benga ka libala bozo ya ko régler banani na bino na réseaux sociaux. Colette wana ka Colette wana jour moko mboka tika kibiso na live nanga ake ko landa mami na bango mami ya matina live ya chouchou tala linette monene lokola ba souder iyo na siko alale ati siko mutu na nani Karine siko azawa na kangi micro bazoloba moi si alibala il faut zala boye moi c'est bino bobala déjà Karine bino ata eniro ya pamba bino bosi bo pesa déjà na famille ya Karine. Ya ma fils kutu to yebi biso moko ke la Chine de basala ki cotisation bazui mbongo ba pesi ma fils yaki ko bala Karine. Alors na tourna bino bo kokaki ku même ko somba lipa oya boy na ndako ya nani classe ba boko la ki bino na ndako ya Rachel
Rachel kutunde mwasi ya baguna ya ndeko na bino po ndeko na bino mobali ya matalana Rachel mwasi ya matalana mwasi ya hôtel makana lukute mobali ndeko na bino abimaka na ye na ba restaurant bobala ete bongo bokoya ko bala ka muto alata ka basket je ne pense pas Jésus yoko findi shamboli na yo Colette Nzinga wana ka Colette wana aye lisusu aye kolobake ya zande ko ya Elvis ya mama ni ya papa ni hein ozupe pouvoir Karine pourquoi ko mazoba tina niveau batu balobo balobate akoko ya ko yebisa biso na mwana mama na bonga na besoin na zala mwana mama na Junjubio ba conseil à pesa kaweza ka bien que yo soit des stars yo numéro 1 yo mutobeta kabaka ndenge nini bakomi komatisa yo na ba live okangi micro tanto balobite yo pe mekana lamba okomi mankia ya bokilo o nanu ba peselo ata soso ya pamba famille na bino baliete batu misusu balobaka ata anga deja babala kinga kutu ndenge za boye nga deja ba mbotika omatisela nga batu nzambe batu misusu balobaka nga babala nga deja ndenge na za boye ata kutu soki mobali wana yo yaka kaka salaka symbole parce que nga deja babala nga deja kutu ndenge za boye papa yaka tovanda Karine babala ete na vina ye mobimba babala ete botika komatisela nga batu eza problème nini nzambe Karine babala ete super oyo Charlotte alataki eza super oyo moko Karine asomba ki kan ndenge ya proposa ki era basombi deja banzungu oya proposa kana yemi bali nyoso na ba Feli Tigre na banani yese ki alingi okaka ye moko asombi banzungu asombi bilamba boy na boy to kende atalelo kende ko balanga boy na boy ka yango wana bopesa ki mafisi ya boya ki na ye mafisi alobaki na batu na ye alobiki ye ya kobala yote et puis eza ya solo abalaki yote ayeka kasakani na yo tula mwisi star ya boso baboya kana mokili kaka ye mbolina kanga bambuwa na yo ya jeje wana ya kizengi kanga epenza Colette Nzinga moyibi atambola kana lokuta kana munoko na ye abota kutuna mobali ya batu ndenge za wana kinchu ibobenga mutu abengisa Colette Nzinga na poto eza noko na bango tango bakomi awa noko na bango alali bango tu Mbolina yo mtu nyosa obando pusa na pembeni na yo na ye na matière na ye mtu nyosa obando pusa na pembeni na yo na ye ko popula ye soki batu na yo bazo lapa kombo na ngate ngape na kobanda ko yakana matière ba proche na yo donc yo il faut benga bambua na yo yebisa bango ke andia za na matière te yo GG tika andi na kimia o soki otiki andi te andia kobanda ko ya kaka epa batu nanga kaka epa famille ya nani po famille ya mobali na déjà baluka nanu bazala ba star ngana komisa bango ba star kitoko nga nazalaka nanga mukrima te o andi akosaka soit disant boy na boy bosela to bandana na voice ya boso oyo pango yango wana ozomona nga na nzembo na nani lobango mpo mokili bayeba mpo eloko ya mabe soki ekomi elinga mpo eza vi na nga bafana donk eza ye yo mayele kaka mpo bana yo katasaka na ekira babandi donc wana bafana moto azoloba na yoka deja ke Elvino azalaka na ekiri ya babandi siko GG tango bino bozoya kofinga ndi ba mukrima or que mobalo azolala mama na bino azalaka deja na ekiri ya babandi parce que moko sa bandi siko nga ba preuve na nango entre Andy na papa na bino mukrima ezana hein entre Andy na papa na mobali ya Mbolina nani mukrima tena zungisi azana bango yango wana ozomona nga na nzembo na nani lobango mpo mokili bayeba mpo eloko ya mabe soki ekomi elinga mpo eza vi na nga bafana donk eza ye yo mayele kaka mpo bana yo katasaka na ekira babandi sikoyo GG entre ngai Andy na mwasi ya mami na bino ba monde atela nga lelo na yebite soki kanda bino ezangini soki bosiliki ndenge na zolo bae bino moko bokomi ko matsela nga batu hein GG yo zana eloko kofinga ngate ofingi nga soit disant pedula na yeli yo mobali na yo moko pedula
au fini nga mon crime na bimisi bino ba tête ya la Chine baza déjà na information qui est mobile ya mami na bino mon crime pour za moyibi. Oh GG là ta lunette pour là ta lunette. Hein? Si vous entre nga, to tika no qui fana kwiti wana, entre Andy na mobali na bango, nani mo crime. Ngana kosaka te. Basuli na yekoloba ngana yaka juste kosala ka récitation kaka. Biya makambo kaka oyo ngana yoki. Soki na ye na yebisi bino na munoko. Soki bolobi kaka tia preuve. Na inango et après. Kasi mboli na bino. Na panza la chinoise na minute na 2 secondes. Aya ko affronter Andy. Bamboka wana ba miyoka. Allez. Non. Biso tozo na anzi atika makambo yo acha na si ye kuna zo continuer ko provoquer Andy. Azo komate azo bina na famille ya Rachel. Makambo anda yebisina iza lokati parce que anda yebisina basolo alobi makambo kuna alobi ki azo awa tika tolo nga batiela nga na mami na bango wana na bango tu batiela nga batu na ba deuxième téléphone Yé mami yangonde biso to protéger Karine pour voir Karine bima mboka Karine soki aza mwasi aya ko affronter Anditi. Bizengi ya bashino bozo komelanga ki eza ya kalanga na yebisa ki bino ki eza ya lelo. Eza ya lelo ndenge toza na rando ba signaler compte nanga. Oh là là, pourquoi bozo signaler? Na sali nini? Tota poté. Tota poté la famille ba signaler. Soit na okiko kata lelo pe moyena bandela lisusu ezate parce que nazo bima. Na okiko kata peut-être na koya lobby. Eza modo muto o signaler na éviter. Donc est-ce qu'il n'a pas modo nanga na koza na muto akosala nga makambo? Tout à côté, hein? Avant de tirer voice oyo, tout à côté s'il te plaît. Bon mati singa lisusu na nizambe. Poto sala nanu na biso bien. Zela kasina longolano ba modo nyoso na uzongi sabino après pour na kende nanu na nani nangati na suka. Hein? Parce qu'il y a déjà moyen na longolano ba modo nyoso comme ça. To bandela. Bon. Déjà ba modo bazate donc bilo bato ya kofinga bo finga na bino tibo olemba. Token de la voice na biso. Acha na si ye kuna zo continuer ko provoquer Andy. Azo komate azo bina na famille ya Rachel. Makambo anda yebisina iza lokati parce que anda yebisina basolo alobi makambo kuna alobi ki azo ba famille ba yebisina ki ngubumba ki ndibusela ki ngubunde la Karine ya okilete. Alobi ki ye alobi ki kutu Karine fallait qu'elle rekomisa mwana na école semaine oyo beye apoyi alobi ki kozanda ki na Karine
Nakata voice hein. Ou bien na continuer nango bien nakata. Bo bengela nga batu nyonso balobaki makambo ya 8000 € za lokuta. Bo bengela nga bazoba wana. O balobaki makambo ya 8000 € eza lokuta. Bozo bakiti bofanda GG. Awa bafana mutu azoloba. Atie bango kuna na deuxième téléphone. Alobi boy, makambo andi ayebisinga. Andi abimisi makambo ya solo. Ye Elvis famille na ye bazo bondela ye bakende wapi Belgique bakende ko bondela Karine Elvis ya boy alobi akokende te. Andi alobi lisusu c'était prévu Karine aya na France baya kokomisa mwana na école Elvis ya boy. Bapesi ye mbongo baluka ndaku mais ya boy a préféré alalaka na ba hôtel. GG Boya. Bon, la famille on a tiki bino awa. Quand la garder nanga ba bito yo nanga ba biloko nanga nyoso na garder yango tozeli maman na bango soki aye allez. To attaquer. Sikoyo. Mobali oya lingi yo. Yemboli na silikaki. Azwi biloko na ye nyoso ya mobali atie yango wapi alongoli na page na ye tango ayoki ke mobali azosala nini azozongela Rachel mboli na lobi na boye famille ya mobali nde bakobomisa Elvino balobi photo kende kobondela Karine na Belgique Elvino alobi na kokende te bashushu na babanzi kobenga boye na boye mobali ya boye Karine ayebisi batu na bango batindeli ye mbongo wana utaki kaka kuna ba États-Unis ezalaki 10 000 € na 10 000 8000 azwi atindi ya na France basala nini mobali ya lukandaku ndaku wana faut ezala 3 chambres salon il faut ba décorer ba nyoso wana batindaki 8000 €. Mobali ya boy kozwa ndaku a préféré alala kasuki Karine ye bango balingi vie de luxe donc moye ba vendre na chambre wana place ya foot la kezate bazo lala ka toujours na ba hôtel. Makambo wana bolobaki voiture asomba Karine asomba voiture te asomba voiture wana Elvino mutoza nango na oya na ba voice wana nakoya voilà nazokota soki ezana batu oya nga peut-être bazana besoin ya koya soit baloba moke nazokota na ba nani soki na koyeba soki na yebi na matisa yo soki na yebi te tant soki batu bazate na bimi nanga parce que il faut la bima. Ah oui, na mon nanga déjà tam tout moko te ba demande belé me bino nyoso na ye bibino te. Na koya ko matsa ba chinois pamba ba kumia ba maboba maka na banga kananga. Tal combien de personnes dans basengi banana? Bino nyoso belé boy. Na ye binde bino te. Oh là là. Désolé hein, moi na matsa bino ezate bozana bino ebelé mais Mwela matisabino ezate mutu moko akomi Matisa Zwanga Zambia lola mutu moko azokomi nanga awa alors après le okende na mona ka benga balobi na kata bon la famille merci pour la tapotage déjà 1,600,000 c'est bon merci pour la présence nabino bo benga mboli na téléphone bo yebisaye non tribichou na moni azawate bato bazo komelanga tribichou non azawate zela na tala lisusu mais azawate non azate azate basolo bananga azali azate nga moko natali awa na banani azate nga mtu naza awa bon merci pour la tapotage merci pour la présence nabino ngana tiki bino ngana kei nanga boke utambola na ba page misusu kuna ba osala ba analyse na bango